Amen. Donc, c'est à répondre bien à l'objet, la pensée Yanzambe, c'est ça? Donc, avant Nzambe a créé Jérémie, Jérémie a déjà coexisté quelque part. A coexisté où? Dans l'éternité, dans la pensée Yanzambe. Yango, donc, serviteur de Dieu, âge poussani, mon alobi nalingi nazonga nanga indako. Nalingi nakufa nakende ndako. Donc azonga place ye auta. Et serviteur de Dieu kala mingi bazaka obanga te parce que yeba ki place auta. Mami mia côté terre. Ta côté c'était. Non. Ok. Donc avant toya na terre, tout allait qui quelque part. Au cause à la mondele, au cause à la kitoko, au cause à la mabe, au cause à la nambongo, au cause à la na piaka. Outa quelque part on a outa na pensée ya Nzambe. Tout cela qui déjà coexisté. Yango alobi na ye, je te connaissais na yebaki yo déjà et avant que tu fusses sorti de son sein. Donc avant bima déjà na yebaki yo. Avant cause à la former déjà na yebaki yo. Wana Nzambe azolobela Musuni. Donc ayebaki na esprit. Déjà Jérémie azaki coexistait déjà na esprit Nzambe. Donc de Jérémie déjà azalaki prophète na esprit Nzambe. Ceux qui n'ont continué vers ça lobby, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc avant Jérémie, aya na mokili déjà Nzamba qui est prophète. Nzamba pona déjà. Donc tant a créé na ba pensée na ye. Tant Nzambe a créé Jérémie avant tchena kati le boum. Donc aye ko koti na le boum maman na après. Déjà azalaki coexister, azalaki esprit pe Jérémie pas azalaki esprit. Voilà mon azalaki loka. Donc denge toza na butwa lelo avant to kota na mabumu ya maman na biso avant to botama tozala déjà esprit oyo ezalaki coexister na mokili mosusu. Nayebi te soki question ezali na se faire comprendre. Mtaza na question Gladys, il y a une question maman. C'est clair. Ouais, donc aux zones du Mako existe déjà quelque part. Vous avez déjà place nous. You believe that? Amen. Yes. Amen. Donc avant Oya na libumu ya mama na yo ayebaki yo déjà. Yango chantre moka yemba Nzambe azalaka na surpris te na makambo ekomela biso. Ba makambo eleka na mokili et surprendre Nzambe te. Biso ndem tozala surpris. Nzambe azala surpris te. Yango balobi aza le commencement et la fin. Donc ayebi nyonso. Ayebi penenge kosuka. Biso batutoka mwaka. Soki obeli okamwe. Oloti rêve moka mabe okamwe yaka mwate. Nenge tolobaka o nake osale surprise, cadeau surprise.
ye surprise epa nezalaka te, tout aye bien. Surprise epa nzambe ezalaka te. Amen. Donc, tu comprendre premièrement que tu as l'esprit. Nzambe a créé biso déjà na likolo place ye kuna zala na ba pensée na tu as l'esprit, tu existais déjà. Maintenant, il fallait que luka nzoto moko a code sa biso na kati nzoto ane ba bengango Gladys. Nzoto wana nde babengango Enoch. Nzoto wana babengango Mimi. Mais en réalité, Mimi ye wana te Mimi aza esprit. Seulement que tu as la connaissance wana te que tu as l'esprit. Bible peut le dire, en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Pour ce nzoto oyo, ils ont vraiment une importance mingite. Nzoto ezomema nango kaka esprit, ezomema Mimi na kati, ezomema Kandi na kati, ezomema Elena na kati, ezomema Di na kati. Nazolinga na mema biso quelque part, tout luka to comprendre eloko nini to sala to ye ko sala na mokili. Toye ko travailler te ne bato balobaka non naye kozala nzambe atindanga nazala ingénieur, c'est faux et archi faux. Wana etali nzambe te.